Mais pourquoi aller plus loin kolobake ezande na batu moko boye bakomaki kosala biloko moko bakabulanga na mabatongo banani parce que nous avons famille Libota et les Abakou, c'est clair. Donc ça veut dire aux autres qui c'est Babakou. Pour nga bolamu to liboko apesanga, je ne vois pas dans le monde de théâtre nto apesanga ngokoleka. Salango bien propre pour au fingi na yote. Mais na maloba na yo, il a si irreconnaissance, il a si hypocrisie na kati na yo, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu avais beaucoup plus besoin de bonbons, de biscuits à SB parce que les bazan aura bazan succès. Il faut le dire. Ok, nous simba bana ya bela te pour nous moko kuna zana succès o akoya ko tombola chez nous zana yeti. Fallait zaka na belle vie kandi mo boye. Fallait zaka na la patronne mo boye. Et puis l'inganga fort. Je vous dis, alinganga makasi et pas yobike. D'accord, alinganga fort. Avec des décors, ils sont incapables de faire la guerre. La peine est que y est penda zana a souhaité que toi linga ku toi ta teke ngane to comme na mukilimo boy. Donc là za la muta discours moko. Ça ta muta des discours. So yambinga après 5 ans d'émission no bandela maman lo. Oya bustaye na carrière na ye so babaka mutalo ba mutu moko akoloba belvi kondi na ngambo ya la production. Est-ce que Belvi a un problème à elle n'a aucun problème. Elle n'a un problème. Tous les gens qui sont là, d'accord, c'est un frère. Vini, c'est un frère de la Belvi. Voilà, merci. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tout le monde. Bonjour, dans la bicho, c'est Clé de la télévision. Vous êtes captés de partout. Et merci aussi à tous les Abakou que vous aurez atteint pour la Toto Irano. Au temps réel, vous comprendre que je suis encore là. J'étais vraiment absent et c'était dit à santé et ils ont continué toujours pour déranger. Mais dit efficace, on est là. Tout le bi, tout le monde est là. Makambo, n'engue tout ça là. Pourquoi pas communiquer na bino ba information en temps réel na Italie SB na Italie mboka na biso République démocratique du Congo. Tonto Irano de retour, Tonto Irano bomankaki, Tonto Irano était hospitalisé. En tout cas na rejoint mon sindoté à kokota na Italie kitina ya likambo ya malade mais boyebi ete na zoita ebele oyo santé vous me déranger ki mingi. Et tokoloba mingi te mais tolobi nzambe oyo apesaka souffle de vie yende apermetaka oya nyonso na se ya moi oyo yende apermete pe lelo tozala na bino elongo tome communiquer tome kosolola tome kosala analyse na oyo etali actualité na monde ya YouTube. Tokokima mbangu na lombangu na kopesa ba condoléances na mama Kitoko Justine oyo bongisaki vraiment petit-fils na ye na kombo ya ga Kodi oyo azali mbongo na mboka wana ya Miami. Topesi ba condoléances à toute la famille azali kinabiso asisaki bak na ye. Je crois bomoni photo ya wana ezo défilé et pesi mawa makasi kotala kaka ndenge tozaki na esengo na décembre awa kosepela elongo na libota kasi petit frère atiki biso et sali pasi makasi na liwa na ye. Je crois nzambe nda pesaka ye pende azui et topesaka lokumu epai na ye biso tozolela kasi na nzela ya molimo ndenge biblia elobi tolela na bayeba kolela tosepela mpe na bayeba sepelaka biso toleli kasi na likolo nzambe azui esengo parce que a récupéré oyo azali mwana na ye parce que libota oyo ya famille Kitoko ezali libota etambusamaka na liloba ya nzambe surtout beaucoup plus bana ya nzambe bazali mingi na kati ya famille tolobi tokumisa nzambe eleka bien et si tout va bien babuseki na ye koleka les 20 et les 21 déjà c'est le programme autosuivi provisoire les 20 février et puis les 21 février et pour l'enterrement
na mikili ya poto ezali na États-Unis d'Amérique. Voilà comme l'actualité na ngambo ya Mama Kitoko Justine oyo pe azali abaku moko ya tongo ya makasi asoutenaka mam Sisila asoutenaka ba œuvre ya Sila Bisalu et biso pe tokoma famille tozaka na elongo pourquoi pas tolobela yango et tozongi na ngambo ya production tomonaki ba production ebele SB Sali biso tozalaki te tozalaki vraiment absent mais na observation totalaki évolution ndenge makambo ezokende. Vous savez dans le barango toujours Tonton Irano est la voix qui crie dans les déserts pambate dans le barango parce que na mona musika et eza pona ko s'inventer te eza pona polémique te mais eza dit peut-être ya faisabilité ndeko Sila Bisalu na monaka ba initiative ndenge abimelaka mosala na ye na souci yango na lobaki bokozala surpris un jour bomona pe SB Otobengi World SB international na niveau ya diaspora na niveau ya international et lelo batu bamoni yango vivre réalité wana oyo déjà Tonton Irano aprédiraka yango na kotalisa batu ke ndenge na moni vision ya Sila na ba voyage oyo na batisaka ye pe kombo ya koloba Magela vision na ye ezali pour ezala courte te ezali vision moko po ezala longue vision oyo batu lelo baconfirme yango que non Sila a élargi ba pensée a élargi vision na ye alors lelo polémique ezongi makasi lelo lisolo ezobetama makasi grâce peut-être ya ndeko Sila Bisalu ndenge andimaki a remonter lisusu ba production na ngambo ya diaspora et soki bato bazwaka temps ya kolandanga mingi na ba émission yaka na yango expliquer mingi na kolobela yango. Voilà, merci. Vous êtes sur Clé Média Télévision avec Tonton Irano, les Tontons les Abakouk de retour avec Fox. Et Tonton Irano de retour avec Fox et Photo Souligna Kango avec Dieu nous vaincrons. Bakobundisa bino, bakosala bino guerre, bitumba ndenge nyonso kasi sokoza na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te ekozala nango et passe-temps parce que okoya mais sokoza na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth omona ki mamunyo segoya pe koleka. Voilà, nous sommes là toza wana pona ko communiquer ko sa musala ngokara ndenge tolobi toza na film oyo tobengi Une haine latente et ça premier film pardon premier film oyo et continue SB à niveau de diaspora en collaboration avec beaucoup de motivation. Il y a Tonton Vincent que j'ai sali Vincent Toulouse et na initiative aussi il faut le dire ça va courage azo sala na cadre de travail ça fait bien et ça et le moko à féliciter à louer. Ce n'est pas facile de travailler en cheval Congo Europe tout comme ça il faut avoir beaucoup plus d'intelligence et plus de nerfs solides. Coup de chapeau à Vincent, coup de chapeau à toute l'équipe de l'SB. J'ai vite compris maintenant que SB et Fungoli Horizon na sens même la technique. Nous avons des techniciens au niveau Europe et puis nous avons aussi des techniciens du niveau Afrique. Et ça lit bien pendant ma casse. Mais et ça qui est lobby pe to retrouver ma mebele na niveau ya SB, ça fait du bien. Mais et un peu de soucis, tu as déjà dans le 8e épisode, bientôt 9e épisode si tout va bien le vendredi parce que nous sommes dans le début du week-end. Nous avons constaté visibilité et ça penza ndenge ka tozala raté. Nous avons remarqué en gros na yaka pona koloba vérité to longwaka na distraction. Na lobaka ngo soki to kodemera kaka na ba distraction na SB et qu'on faire monter bisoté, qu'on faire avancer bisoté. Nous avons besoin malgré koloba malgré tout mais ba initiative et puis ninge to lobaka TV za la radio te ezala pe bongo. To ka mingi te mais to loba mingi te mais kasi to ka mingi.
Donc bandeko na ngai lelo oyo sila abimisi mosolo na ye parce que tant tozoloba film esalami na niveau ya diaspora esalami na niveau ya Europe, il faut savoir que la dame là a beaucoup plus misé na niveau ya budget, asali yango mpona orgueil te, asali yango mpona lofundu te, asali yango mpo ayebi valeur eloko azosala. Alors bakashe oyo topesamaka nango na Congo eza très différent na oyo epesamaka na niveau ya diaspora. Ndeko na ngai toloba makambo eza vérité. Soki film ezosala 40K, 50K, 60K na niveau ya Afrique, oyo ezosala de même na niveau ya Europe, boyebake moto asali tournage na niveau ya Europe a dépensé plus. Parce que je ne crois pas papa na biso Duche, je ne crois pas papa na biso Bobo Manoka, Meta Pinga, les autres, bakokozo bakache presque ndenge moko na baye o baza na Congo awa. Je ne crois pas. Nazoloba te parce que baza na niveau ya poto na ndenge bakenda ba o batikala loko non. Mais nazoloba na niveau ya compréhension et puis savoir faire ya moto na moto oyo aza na pays de droit ayebi nini oyo babengi caché. Ayebi nini oyo babengi ko boma journée to ko zwanga temps. Hein? Biso na Afrique tout le monde en normal une heure 2 heures du temps. Peut-être ça peut couler comme ça na musala moko songolo pakala. Mais na niveau Europe, soki mutu akendaka kayu na yo ozue pendant 2 jours tel que le tournage a fait na niveau ya SB et ce n'est pas une mince affaire. Et ça parce que bolingo ezali et puis la dame a donné son énergie a tie ba budget na tie moyen na ye pour satisfaire moto na moto. Donc to kene vraiment na angle wana to comprendre que non et vous allez eloko ya ko critiquer na facilité boyete même si oza motema mabe il faut tout le monde la paix yango parce que ndeko wana tango a misé ba moyen na ye na niveau ya Europe, ça veut dire que azaki vraiment na budget moko très costaud et puis il faut pas oublier des matériaux oyo nini basaleli ba matériaux basaleli eza facilité pour na ko utiliser yango. Il faut des gens à payer, il faut tout consort là. Budget ya montage ya Europe eza ndenge moko te na ya Congo toyebi ba réalité yango mwa moke. Donc il faut encourager Sila Bissalu. Moi je dis bravo encore une fois à Sila Bissalu, bravo et félicitations encore une fois à toute l'équipe de l'SB international. Voilà, tu as un message nini mokolo ya lelo. Tu as un message ya ndeko Décor Ilonga. Décor Ilonga oyo azali artiste comédien au sein du groupe Simba. Oyo moi ba polémique eleki moi mingi na kombo na ye na sens ya alongwe famille Bota trahir tout consomme mebele bima awa di ya Décor Ilonga na reconnaissance ya cancer na ye Sila Bissalu et lelo toye moi muketo solo lango parce que j'ai vu une vidéo oyo ndeko Décor asalaki émission moko hier na chaîne moko localement otobengaka alobi mo ba propos oyo esengelaki aloba sinon ye mais na ba propos ya Décor Ilonga moi je trouverai nulle part ya koloba que Décor alobi mabe nayebi te sens nini oyo bato bako comprendre na yango. Parce que s'il faut reculer en arrière, il faut savoir que Décor Ilonga abandi carrière na ye ya Nzonzing na famille Bota na Bellevue TV. Abandi carrière na ye kuna et premier film na ye c'est clair, c'était moi qui a réalisé ça. Oyo a participé qui film oyo a figuré qui tolo ba premier film na sens ya kocha film na kati ya chaîne ité. Mais dans son film où a figuré qui c'était moi qui avait réalisé ça. Donc je sais très bien que Décor Ilonga aza et n'engete bagala lingala vulgairement. Moi na ya Bellevue na sens ya YouTube yende apesa ye audience apesa ye aura wana ya kolobake
soki na bima lelo na miso ya bato na nzonzi eza dit ya Bellevue TV parce que yango ne permetaki nga na yebana. Mais c'est clair, il y a pas à polémiquer, il y a pas à discuter sur ça. Bato belé bazosa ba confusion lelo na mambo belé. Et puis na lobaki yango, il y a beaucoup des émissions na loba trop, na lobi mo mingi. Na lobaki yango ke bolongolaka un moko sentiment bandeko na ngai. Tout le monde n'est pas Abakouk, tout le monde n'est pas de l'SB. Soki si la bengi sarabatu baya ko jouer na SB, soki batu musu basenga rapé si la ba passer na SB oyo si la acceptaka ezalaka par amour. Eza pona batu moko songolo paralate oyo baza na valeur to baza extra il faut kaka baleka na SB. Non non non. Et cela prouve que non, cela n'est pas conflictuel parce que décor ilonga tant on le lance au baba propos na o pesa sikata loba pe yango déjà akaza mona Bellevue tout consort ceux qui babaneli mukilata après 5 ans na ko loba ka que je resterai toujours mona Bellevue. Qu'est-ce qui a changé ou pourquoi n'a pas choqué si la bisalo avant pour na ko bengisa peut-être SB? Nulle part. Et ça qui y est moko décor à se sentir qui mal à l'aise, à se sentir qui lésé, à se sentir qui na kolo baneli limité par rapport à badir nae. Oyo amonaki ke lelo grande sœur nae si la bisol oaza comme icône oaza na charge peut-être image ya groupe Simba o ba ignoraka yango soki na bina za la inaperçu même na SB je saurais pas moyen peut-être ko évoluer na makambo na ngai. Yango monaki ayaki na hypocrisie, je peux le dire. Hypocrisie ya koloba ke non et bango ne bazo pousser nga na loba mabe pona mams nga na za problème na grâce na biso te asa ya na biso ay tout consort a utiliser ba Michou a utiliser ba Naomi na ba chaîne na ye na makambo belé to mona. Sikoyo soki to lobi ndenge to lobaka na daji moko ya bakolo mbo aza na makolomi na kasinzela moko. Décor elonga aza na nzela nini oyo ya solanda aza na nzela moko te parce que na kolanda maloba na ye c'est comme si batu moko boye bakokaki ko manigancer contre ye po bakabolena na Bellevue. Non soki ezalaki na batu babande ko manigancer contre ye alingaka jouer na SBT, alingaka jouer na SBT. J'ai beaucoup plus regretté na badir ya koloba ke il y a un clic les gens oh babane ko luka ko tia conflit entre nga na maman na nga Bellevue. Quel clic les gens oh yo bane ko mona ke bazo tia na conflit na maman na yo. Ce sont les Abakouk. Bellevue Kandi la patronne. Pour moi, le groupe Simba yaya. Mais la libanda groupe Simba c'est ma mère en fait. Dans le monde il y a YouTube, dans le monde de la visibilité oh nga nango. S'il faut compter, ce que vous allez dire, Anakati. Ce qui est à Moutoumoko, dans ce qui est Moko. Je ne vois pas où je ne me vois pas faire. Moi, je ne me vois pas. Tout ça bien, tout ça là, jamais aux alamabé. Sauf que, Batamo Kilibangé va interpréter dans les Nabango. On a là, Bolamu, Toli, beaucoup à Pessanga. Je ne vois pas dans le monde de théâtre, on doit Pessanga en collègue. Parce que dans un décor, on peut la chance à la guide. Fallait que la Bellevue Kandi Moboé, fallait que la patronne à Moboé. Et puis il y a un fort. Je vous dis, il y a un makas et pas yébike. Décor, il y a un fort. Avec des décors, ils sont capables de faire la guerre. Il y a un yébike, il y a un zana. On souhaitait que tu aies un linga, que tu aies un teke, il y a un teke comme un kilimo. Donc, là, ça a un discours, ça a un discours. So, après 5 ans d'émission, on va dire tu te trompes, docteur. Si on s'en sortir, na arangozo sala. Koto ko benga bango ba hypocrite, ba lingaka yo te, ba sepelité, nous travailler na ba bombo ya SB. Et lelo changer parce que ba pe sur rôle, oye lisusu ko loba keno. Et faire aussi la maman na ngai souri le longa na za déco za dia maman na ngai c'est comme ça na olaksake
ba oyo bapesi nga mpe valeur lelo basa bango te nazalaka nde na mutu non ce n'est pas ça mutu avivaka boye te monde ya art eza facilité monde ya art fo bakopositionne façon nini oyo okoki kosala carrière na yo là oza kotia bato na baconflit pour rien. Si nous disons que famille Libota ezalaka bahypocrite ezomona na mbuma ya bana babimaka na kati ya famille Libota, c'est de même ndenge tolobaka likambo ya d'accord ya dacosta yango oyo mpozo nekosala basaka nde na souci bango nyonso baya kopase na SB parce que eza miroir ya mboka. Mais en soi bolingo wana en vrai dire na mam ezalaka nango te. C'était simple de répondre que non, j'ai beaucoup d'estime avec ma maman chérie, belle vie. Na reconnaître Kabolamu oh ya salanga pour na s'épanouir aujourd'hui. Et si je suis d'accord, c'est grâce à belle vie, c'est simple à comprendre. Mais pourquoi aller plus loin kolobake ezande na batu moko boye bakomaki kosala bilo mo po bakabulanga na mabatongo banani parce que nous avons famille Libota et les Abakouk, c'est clair. Donc ça veut dire aux qui c'est Babakouk. Parce qu'en dehors, il y a famille Libota, il n'y a pas de rival contre Abakouk, comme Abakouk, pardon. Donc tu t'adresses directement aux Abakouk, non? Pour quel intérêt? Batu bako kabula yo décor na belle vie pour na ba gagner nini. Pour owe ko pesa biso extra nini na SB. Ce n'est pas bien ça. Ce n'est pas bien. So na bina zonga sima. Oloba pourquoi kulutu okenanga makasi boy. Na osimba o makasi te. Je n'ai pas l'habitude ya koluka ko tuka vuma batu mingi to ninge tolobaka na adage na biso ya réseaux sociaux ko beta bordi makasi na kombo na yo. Mais tu reconnais au moins que si peut-être aux gens grâce à cause à la lelo nengozali il y a des gens qui ont contribué na carrière no makasi. Pour répéter na groupe Simba ezaki synonyme ya kolobate que il fallait ça la nier na tournage non. Osala kiango te parce que bato bazala sur place bazala ba mona bayoka baloba peke. Mais ceux qui pour un réalisateur autant ngaz va chance au jeu boité. Mais ce n'est pas important. To luka ba fleur ba bois que la biso pour to gagner ni na sima. So le na lobi que grâce à moi que décor a ebali na belle vie fini et ba selingani. So na lobi que grâce à moi et ça là que décor a joué na ba lava, a joué na ba gag, a joué na ba nini ndenga e ba selingani. Et baksangi le côté pour mutu pa ndi bango lelo azate po yaza décor bat ba yebi kombo décor ba otala siko tonto Irano soko lobi bongo ndesko baksini nous sommes pas là pour luka ba polo toto so ba peti moko ba so ba o ko foot rien non voilà ça na bato ba sala rango bongo. Mais j'ai beaucoup plus regretté oh bomoni lelo et pousser nga na ya na sala analyse pour na meka ko redresser décor mo muke ko recadrer ba dire na yo salango bien propre pour au fingi na yo te. Mais na maloba na yo il a si irreconnaissance il a si hypocrisie na kati na yo ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça avait beaucoup plus besoin ya ba bonbon ba biscuit ya SB parce que ba ki bazana aura bazana succès il faut le dire. Okene ko simba bana ya bela te po mutu moko kuna zana succès o akoya ko tombola chez nous azana yeti na yebi ete soki nani benga Sylvie aya ko jouer na bashigag na tota soki pesa ba combien de vie. Ce n'est pas bien. Ata babi la reconnaissance n'est pas de ce monde. Tout le monde est pas no makasi et puis j'ai regretté. Comme ça, le groupe, oui, tu es libre. Au sein du groupe, on a na bango na bana na plateau tout qu'on sort. Mais keba na nzeto sunga ki na tango mata. Keba. Mbule so no kolobi na kochola boy na matata na nzeto boy.
Boule silite. Boule silite. Ah, yo mi kiteli. Keba okope kochola. Projet na bango ba yebi yango ndenge esalemaka epi ngai oyo boye na yebi yango ndenge esalemaka. Lobo okobenga ke bato baza bandoki to balingaka yo te. Yo moko ndozo michumula libulu. Na lobaka ngo awa ke Mama Étoile o azosala ezo michumula libulu pe ya sonam parce que azo miboma na monde a. Toloba yango pe esalemaka. Toyoka lisusu comme Mama Étoile te. Même si azo se figurer na ba film ya bato aza sans impact. Impact na ye na valeur tozaki nango liboso azaka nango soutien. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à Maman Zozona End et aussi à Maman Eline Bizi, hymne national, sans oublier Maman Justine Kitoko na niveau États-Unis, Maman Claudine Inès na États-Unis, na Pessimbo Temini na Maman Lissi Abakouk, Maman Françoise Abakouk, vous êtes là, nombreux de me suivre sur Clé Média, télévision, Tonton Urano de retour, Tonton Urano est là. Contactez-moi sur plus 243 97 66 22 475. Toloba oya mutuya isenge ya koloba. Toroya te poto finga bato, toroya te poto tuka miteme ya bato, mais toroya toloba makambo o isenge ya malonga ya koloba. Merci beaucoup, continuez beaucoup plus à contribuer sur SB. Pourquoi on utiliser mon contribution? Contribution ezali SB est une option belé, SB est une production ebelé. Et ça na ma priorité ebelé. Boyebi option ebelé SB et Bimisi. Nous avons l'SB Canal Plus, nous avons l'SB YouTube, nous avons SB Netflix, nous avons. Alors ezo senga biso tozala kaka concentré focus na makambo etali na SB parce qu'il y a une charge lourde. En tout cas charge oyo na sila yemoko akokoka yango te. Sans bisonyoso, to simba na loboko. Merci beaucoup à tout le monde. Tout le monde prochainement. Bye bye. C'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.